moto ya tembe asukisi makamutu donc affiche ya bamba elongoli babiesi na bango nyonso bongo album 18 titres et puis mutu asala erreur te na atia date na mars po vont s'arrependre baregretter vont s'arrependre na mars mutu atia date te na mars bakoregrete makasi omoni ka ndenge affiche ya boyo moyeka nde ebima elobi toute l'actualité na mai wo actualité toyeda eti affiche kaka ya chemin de la gloire nazoyebi biso mabe ebongo sikoyo ntango tokokoma le 15 mars balobi chemin de la gloire ekabola bitumba to bien ekabola bitumba pourquoi ekokabola tous les makelele ya mike o formule mangi odinana yango ekaboli yango donc o formule magique odinana ekabola bitumba chemin de la gloire eyokabola yango entender a música é muito fácil. É só acompanhar a melodia. Você vai a melodia do Héritier. A melodia e o canto, da forma que ele canta. É um grande artista, não tem como. Você gosta do Héritier? Muito. É verdade mesmo? Sou um fã. Tenta ainda cantar a música dele. Je suis désolé. Désolé. Rachel. Puta. Ondimionyo kwa mana fimo na ekulusu yesu nanga onga na bikae biso batito ba spiritual bosala ba barbecue kolega biso bato tobanda makambo ya kofete anniversaire ya héritier ya leader na biso na absence na ye lelo bato balanda ozalaka na lwanda donc Caminho de Glória. Caminho de Glória. Significa o quê? Caminho de Glória. Significa o quê? Chemin de la gloire. Caminho de Glória. Caminho de Glória. Ndenge nini technique ya chant evandaka epe héritier Watanabe Goga toto ya tembe. Technique ya chant. Technique ya chant. Ah? Mais tozala na oyebi kuta wata bimisi abimisa chemin de la gloire po kaka batu pe yo yebi kaka. Po soki te miage mi demol ngai beta pe 5 ans ya succès. Asel futa ye moza bata mwene tete naye soki olembi love sale foro sunga mwana bato toute vérité n'est pas bonne à dire amour esengaka vraiment kolema te forcé. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux à regarder l'émission Nabino Bolingara Ming. Donc, on est sur www.idéologie TV, David Wembe, Nazope Saka, Maramundenge, Zala, Rapone, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola, et c'est un David Wembe, Sarabino, Nabet, Rabino, Masonango, Nengeni, et c'est pas ça vraiment Namboga. Oh, pour David Wembe, Nazalaka Angola, David Wembe, Masolo, ya Balabala toujours. Wawa. Nazalaka na balabala pona yebisaka bino marabu tout oyo esalamaka na balabala esengaka David Wembe na lobango esengaka David Wembe na lakisaka bino ngo donc lelo David Wembe naza bongo na baspiritas ya héritier Watanabe Gogan moto na tembe tembe koki kosila te tembe rataka te tembe toujours na makambo nyonso donc héritier Watanabe tellement abimisaki affiche ya album na ye au monde entier zozela album na ye oyo batutu bazozela ngo boyende pende zalaka donc président de Zika Buskop to solaki ne makambo yo donc titre kaka ya album
Batu ezosala batu bien. Titre kaka ya album batu bazosepela nango. Titre kaka ya album batu bazolobela ngo. Héritier Watanabe Gogal moto na tembe. Affiche ya Chemin de la Gloire ebimaki. Ba fanatique nyonso ya Héritier Watanabe o bazaka na Angola. Balobi jamais ba kotika journée o eleka boy. Donc il faut ba célébrer ngo. Bon, ngana moni normal po tellement balingaka artiste na bango, tellement ba Héritier Watanabe kota bango na mitema, balobi jamais journal lelo eko leka boy. Donc lelo zo célébrer kaka affiche kaka ya Chemin de la Gloire. Boyne venez à la raya. Et ça moi exemple à suivre na ba fan mususu o za na Angola. Na ndenge mabete po ba fan mususu ya ba orchestre mususu na otanga kombote ye barate soki bakenda wapi soki bakufa e soki bazalaka kaka e ba misien na bango position na bango to ye barate. Ba fan ebele pena na mboka oyo pe ba bango te so bazalaka. Mais Héritier Watanabe coup de chapeau tout le temps ba spiritas baza mouvement tout le temps ba spiritas baza na Héritier Watanabe baza ko accompagner na makambo na bango nyonso. Donc lelo penda bazo célébrer affiche kaka ya album. Affiche kaka ya album yango moni marginal etoni tozo comprendre te ba spiritas bosali marginal nini. Okanga marginal comment Héritier Watanabe donc na loba mingi te hein. Donc je vous laisse avec Chika Bosango pour accompagner déroulement ya célébration to banyo on a marginal. Donc bon on a marginal to banyo on a marginal malé petit place ba kosuki sango. Donc na micro David Wembe Bogomo nango. Merci beaucoup à toi mon boss à moi Ben Willy le Gabonais. La promesse c'est une dette. Ben Willy le Gabonais. Puissance mondiale. Ben Willy le Gabonais. Kota la masola balabala na ebi ke kosala bien. Parle de sang tous les guerriers. Guerriers toujours. Masola balabala ezana posta na bino Bodik Matadi Union européenne. Marambo sala wana bo sala pas David Wembe et kosala bien. Donc je vous laisse avec Chika Bosango pour accompagner déroulement ya célébration ya affiche ya Chemin de la Gloire ya Héritier Watanabe. On se retrouve jusqu'après. Professionnalisme toujours spiritas. Yetikaka lititi na kati yose ya mbonge komemato ata bapekisi biselana mamoya asefuta ye mwasabata mwene tete naye soki omembilo sale fort sunga mwana bato toute vérité n'est pas bonne à dire amour esengaka dama kolema te forcé mosika toutinga na yo Rachel. Chemin de la Gloire et Kabola Bitumba. Chemin de la Gloire et Kabola Bitumba. Bitumba nini? Na habité na minute mutana album ni na Marseille faut ko tanda kwa pour makambo eza. Pour 18 chansons za pina makambo. Repose ali pour bato bazokota banda kuna minute wata
vraiment merci à tout nae. Merci à tout. Moi mobala bogara yebi ko yemba na yebi tena lobani na kabaka. Musique ya bongo na Congo basala yango te pardon. Binomi anjimi de mort. Sikoyo komi na tango ekabola bitumba. Donc bozala pena prêt. Ekabola bitumba nini? Donc ekaboli bitumba. Tout l'album eza na nzela. Ekabola bitumba chemin de la gloire ekangi bango. Donc ekabola bitumba. Na kote bimite. Donc ekabola bitumba tout ya okuta. Héritier Goga. Zéro ni awa makambo ezali. Tozo tambola toza na balabala, bo comprendre miasa ngo po bazali ba fan ya musicien Héritier Watanabe. Donc comment on abonde ba, pota abonde baza. Pota abonde baza. Donc eza normal balobela musicien na bango. Alpha Japulga. Ouais. Mon ntezo tala yo. Yebisa bisonano. Lelo bobimi libanda pona nini? Bon, objectif na biso zaka moko et le retour na kozela na monde entier ba na kozela chemin de la gloire. Chemin de la gloire est troisième album na carrière solo et artiste na biso Héritier Watanabe. Binomo boyebi mokil moma ba bengake l'homme de la musique intelligente. Donc makambo nzembo mo boye chubanga betanga so ezala raté. Eza pena ba nzembo mo boye père na mère na ba lifante ba vandi bazoyo ka musique donc zéro bêtise. Donc chemin de la gloire, le 15 mars, Ezobima. Donc, tu es qu'à toi annoncer que tout, tu as lecté monde entier. Et tout ça, non, ma songi. Ouais. Affiche à Pamba, Ezara affiche. Mais bino bimile on a balabala. C'est un sens, affiche à Pamba, Ezara affiche. Mais biso d'abord comme on a biso ba spiritas, ba spiritutu, tembe kop na biso. Donc to lingate, donc biso da pena buka lelo, lamba lelo. Donc c'est la professionnalisme où ils jouent un rôle tout. N'affiche kané. Au moins on a affiché à boy. Moi on a bimé lobby. Toute l'actualité na mai wo. Hein? L'actualité tu d'ait. N'affiche à what bimi boy. Affiche kaka chemin de la gloire. Na je biso mabe. Et bon on se content to comme le 15 mars. Bo fongola ka matoyi. Bo comprendre ndenga nini bayemaka. Ndenga nini technique ya chant. Et va na Héritier Watanabe Goga toto ya tembe. Technique à chant. Technique à chant. Va na Héritier Watanabe. Ah. Goga. Mais to zalana, webi kuta, wata bimisi, abimsa chemin de la gloire, pour kaka batupe ha yo yebikaka. Pour ceux qui te miage mi demo ngai beta pe 5 ans ya succès. To zalaka na mboko ti lelo miage mi demo beta. Donc ezaka ke chemin de la gloire, yango nde ko longola ka mi demo. Donc wata alongoli wata. Conquérant zate. Allo balanga mingi te. Amis. Journée ngoyo le kaneri pour na bino. Journée le ya kitoko makasi en direct de il ya yo moko mona ga ya boizate netika na state. Donc ya boiga la timu wata. Tala ngola bamsuta ba mona ba bulaka ba benga ga bozala mboka nini bozala state ici c'est Luanda capitale Afrique. Balobi chemin de la gloire kabola bitumba. To bien encore la kabola bitumba pourquoi? Et ko kabola tous les makelele la mike. Makelele ya nini? O formule manji o dinana yango kaboli yango. Donc o formule manji ko dinana e kabola bitumba. Chemin de la gloire et yo kabolango. Bama ima eza na kati ba Ken Lina ba biloko mo ya fo donc yo yoka. Masola malabala tozalaka na yo. Comme kune bimité. Mais yo mo déjà affiché ça là bo ce jour album ebimezane. Donc il va le billet le tout moi la batala ka etango za bébé yo mo déjà sorti affiche boy. So rendez-vous le 15 avril. Boya ebele bo somba bo kota ndenge ezalaka na plateforme et tout boyoka na ebike ye atraira bisote. C'est le chanteur. Todo tambola mano. Boa tarde. Boa tarde. Me fala ainda. Você vem aqui fazer o quê? Já sabem. Tá aqui, já tá representar. Héritier Watanabe, que é grande músico do Congo. Você conhece Héritier Watanabe? Por que não? Não brinca, já? Ou não mete a pessoa? Héritier Watanabe canta em Lingala. Canta em Lingala. Agora você tá falando português. Isso significa o quê? Você entende mesmo música do Héritier Watanabe? Para já posso bem dizer, entender a música é muito fácil. É só acompanhar a melodia. Você acompanha a melodia do Héritier. A melodia e o canto, a forma que ele canta. É um grande artista, não tem como. Você gosta do Héritier? Muito. É verdade mesmo? Sou um fã. Tenta ainda cantar a música dele. Je suis désolé. Désolé, Rachel. C'est bon, maman. Boa tarde. Boa tarde. Eu venho na português. Fala, desculpa.
tem uma mensagem, não pode falhar. Todo mundo que acompanha uma boa música, uma boa melodia, estaremos ali dia 15, que é para celebração do nosso álbum, que vai ser já lançado no dia 15. Então, dia 15 de março deste ano em curso. Então, ninguém falta. Fiquem bem preparados, todo mundo, em todas as plataformas. Vocês vão receber o nosso grande álbum. É só não perder este álbum. Tem músicas que vocês vão ficar, epa, uau, música surpreendente. Obrigado. Obrigado. Tem muita gente. Mama, eu não pergunto para você. Mais ou menos. O bom mais velho é português. O bom mais eu para falar português. Qual é a ideia? Você vem aqui fazer o quê? Eu vim festejar a saída do nosso álbum, que é o Caminho de Glória. O álbum não saiu hoje. Sim, a nossa ficha, a ficha do nosso álbum. Esse já é álbum, já dá para sair hoje, mas você ficaste na rua. É mesmo isso, nós estamos assim. Nós somos Espírito de Wata, nós somos assim, saímos para festejar, para agradecer, para dizer que estávamos à espera e nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é o Caminho de Glória. Já está aqui, está escrito, Chemin de la Glória. Caminho de Glória, estamos todos, então digo a todos. Caminho de Glória. Caminho de Glória. Significa o quê? Caminho de Glória. Significa o quê? Chemin de la Gloire. Caminho de Glória. Caminho de Glória. É um caminho que todo mundo dia vai seguir depois da morte. Mais yo noza bongo za mutu. Oza mutu immense ambakela. So kitina mokilo faut vivre na gloire, na grâce. Parce que hier asali chemin de la gloire. Soko oza na botutu na yo landanga. So landinga te etali wata lobby okolanda kashi. Wata abana na retirada to na mianche mi demo na micho chemin de la gloire. So oza na posa gloire Luka Gogan. Totori no ya tembe. Mana. Bata. Yo be português. Eu posso falar em Lingala também, posso falar em Loba Lingala. Loba Lingala. Oza bien? Na bien. Journal elo belo nini? Journal elo belinga bele fort na d'émotion. D'émotion bana tongotana. Taka kulobi na lala ite tonga monika fiche kaka de boa kami. Donc pongi kutezate. Na fiche pamba. Baloba trop. Baloba trop. Donc on de musique à solo de yango chemin de la gloire. Ba musique eza déjà. Musique eza. Et puis mutasa les erreurs tena acha date na mars po vont s'arrependre, vont regretter. Vont s'arrependre. Na mars. Amuta acha date na mars. Ba ko regretter makasi dans la micho. Ba bata mana ba bomba na ba biloko na bango wana ba ni na bango mike wana na ba bomba wana. Dans la minute au goga penasco aïe nesco pas dans la l'homme sage bon le kawapi ndele zate masola balabala nazanga posa oloba mingi te bango mtu bazoloba affaire ya pulga batu ba retenir nini to ba programme ya ba Spiritas na Luanda ezana ondenge nini bon Spiritas à Luanda et puis à monde entier pour biso to tambola nzela moko. Bref, barbecue na biso eza bientôt awa na date au boyebi ya le 15 mais to dévoiler na place te pour affiche pe ya ba Spiritas ya Luanda to ya Angola mobimba na ne bimite to sala pena tourner Luanda Kabinda Wambo partout oyo yebi ba fan nyonso héritier bazala to kotambola pona ko assister na ba barbecue nyonso eleka kuna donc rendez-vous le 15 mars vendredi. Tous les Spiritas to profiter peut inviter au masola balabala yaka na caméra au mona ndenge ba Spiritas basala kamakambo po biso to lobaka moi trop te po biso tozaka nde mona leader na biso to yebi ndenge ba attaquera tête mais to ba spécialiste na contre attaque donc le 15 au mona ndenge to balola Luanda pona ko kende to balola Luanda nini. Mais déjà yo zalaka na mboko yebi ke ba barbecue nyonso esalamaka na Luanda eza na barbecue gagnaka ya ba Spiritas te. Oui mais oyebi le faste oyebi bien biso ba tuto ba Spiritas bo sala ba barbecue koleka ba fan nyonso o bazaka na biso ba tuto banda makambo ya ko fêter anniversaire ya héritier ya leader na biso na absence na ye lelo batu balanda ozalaka na Luanda. Donc message ezaka que le 15 tozala na barbecue bientôt to dévoiler place Rosala
Ba amoureux pe ya bonne musique. Na ba spiritas tous à l'ensemble en tout cas. Merci na Batutu. Merci Héritier Watanabe, bonne chance. Chemin de la gloire. Oui, ça a 7 ans de succès. On a album. Et ça a 5 ans de succès, bien 7 ans. Album. Mais na pas des exemples. Miage mi démon, ezaka héritier, aye kolongola héritier. Mais na ndenge mabete na ndenge masola balabala ke album pe muso eza na marché. Que place c'est ça. Mais ça disque ezalaka moko na c'est tikalaka moko na ça na victoire. Ouais mais ça il y a des albums et d'albums. L'album chez Bimara et dans ma courte joie. To yemi on lelo lobi kuna leki na. Na pesi exemple miage mi demo to zalaka no na moko yo. L'album bimi combien de prix héritier misa miage mi demo. Ti lelo to bina ngo. Ti lelo to yemba ngo. Donc message clair wana. Moi lelo pour héritier Watanabe. Lelo ba pour héritier Watanabe en tout cas boss live, ba courage, ba force belé. Ozara déjà moi na nzambe nzamba continuer toujours ko pesa inspiration o pesa biso toujours ba belle mélodie o pesa biso ba parole asika ponga na ba parole asika kana ba nzembo héritier ba parole asika na oka na ba nzembo héritier ba texte pena ya siko santi ke mutu esali na oka pa héritier aya pena na touche na na musique congolaise na pesa ko exemple kuna chubanga bwetanga so mama sali bwe ezarate musique intelligente. Merci. Olimanya kwa mana fimu na ekulusu Yesu nanga ongana bikaye yokambolanga ya olimanya kwa mana fimu na ekulusu Yesu nanga. Merci beaucoup, c'était David Wembe Masola Balabala Naba Spiritas Héritier Watanabe na kati ya Luanda. Donc vous s'abonner massivement à Idéologie TV, massivement na Masola Balabala Borozala des cités. Donc oeza balabala toza pena na balabala boende peneza laka. Artiste aza na mboka te, mais tala mobilisation. Artiste aza na mboka te, mais tala mobilisation. Album non ebimité, affiche à pamba. Boinde bende zalaka. Conseil pour na ba mission mususu. Botala ta mwandambu. Conseil pour na ba fan mususu. Botala ta mwandambu. Ko copier ba ningati. C'est un message dans la publication qui on va parler après. C'était après c'était le buto loba. Tara après 4 ans. Olanda rasha biso mai to yemi na nini on chemin la gloire maman masobeli wata baki maman masobeli de so na répertoire 4 ans. Ndenge mi ange mi démon to qui to consommer musique to yimi tena ndenge ya chemin de la gloire donc il a fait le calme aux équipes premier solo bi affiche de maki lelo to yipona to pesa image na ninga mboka après un machine to qui parle mbila wana moi pishika mo mokini zara rendez-vous le 15 sortir album to zara ndenge ba biki na ndenge ya mbila na ndenge ya palanka donc rien à dire taramai donc na mai album pe to na mai timoza na mai donc j'ai calme ba mot pe faire là Bamout fait la première là-bas à Paris, merci. J'avais Lopez, dit Samboka. Né pour René, né pour rien à dire Mandela Weston, 4 fois président des voilà, pourquoi pas Mandela Weston, impresario, pourquoi pas Nikon Califomateur de Boss, voilà, il est tellement si de maman tu les guides, de bail belé, mettre soupe, pourquoi pas faire du fungo la vie na bisopé donc Chobumbala bado ba ebele tellement ba ebele donc tozana album lebima boto tanga bango ba ebele pardon keneti ngoma pardon keneti ngoma voilà yepe na aussi Paris ayepe na Luanda pour mambo yo donc rien à dire pourquoi pas mambonzo congolaise ba ebele donc répétons mon live de nombre pas to ba talo de la lité de ici na moi en même temps on a été lobby image ya réseaux sociaux donc kanga ki internet de tolté ya moko de affiche ka ya album donc oui, rien à dire. Je suis présent, on a internet lobby bloqué. Merci Bazola. Faut parler manga passe. Belle ouli les Gabonais, Kota Masola Balabala, Paulo dos Santos les guerriers, Masola Balabala, FCC, vous occupez Masola Balabala et que ça la bien. Rodrigo Mayemba RM, hein, Rodrigo Mayemba RM, Bola Molege Belé, Yebisa chef Mambié. Kotara na Masola Balabala et ça la bien. Union européenne
Bodri Matadi. Masola balabala yango. Papa na biso ya balabala. Espoir ngoma yondika solo yebembe loma remontada. Junior automatique. Secrétaire na biso balabala. To kotaka masola balabala. Merci beaucoup à toi Chika Bosango. Kotaka masola balabala ekosala bien. Alonga ba faire alonga mosolo donc zalaka na David Wembe la chudango la fiston mukendi abeda chudango la depuis États-Unis donc kota masola balabala toza toujours na balabala ya coup de chapeau héritier Watanabe pona ba faille na ya Luanda donc na yebi ke balinga ko makasi goga moto na tembe na zalaka mingi na ba activité oyo ba faille na ba salaka souvent ba bengisaka nga donc ozapenda donc ozapenda remarquable na Luanda awa donc bonne pende zalaka papa quand photo awa mboka ekotima mobulu wata chemin de la gloire ekabola bitumba goga 007 dans la pulga totorina moto ya tembe asukisimaka mutu donc affiche ya bamba elongoli babiese na bango nyonso bongo album 18 titre oyoka mai Adolphe Chilamwina Laken Tozawa, chemin de la gloire, chemin de la gloire, Camille de la Gloria. Camille da Gloria. Na portugais, Camille da Gloria.